Mbote na bino bandeko balandi ya émission Mbongwana tondi ebele sikanyo saison mi bino merci na bino pour na attention oyo bopesaka na émission oyo bolandaka na bokebi pona mokolo ya lelo na yambi pona bino mwana mboka Pati Malanga oyo azali bongo communicateur ya parti Puna parti allié ya UDPS elongo na yende tokosolola Mayematali actualité politique pe Mayematali parti na bango oyo babengi bongo opunda mbote na yo mwana mboka mbote mingi mama Rosette mbote pe na bakongomani baso bakolanda biso bipai na bipai sans oublier ba diaspora ba ingelo mboka ngele na tombeli pe longonya mokakoswa na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na musala malamu akosala pona koluka kimia ingela otute tandi ya RDC na PCP mokakoswa na numéro 1 parti politique na ngai Puna mwana mboka Excellence Élysée Bokumwana Mapuso, communément appelé rescapé de débauchage, et longo na ba cadre basso au bako kamba parti politique ya biso Puna na tombeli bango pe mokakoswa bisika bizwami bango. Toko tambala moko na kati ya masolo na biso tomoni tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi poser première pierre pour na botongi ya poste ya 220 KVA na Kintsuka pour na kosunga bana ya Congo démocratique pe nguma mokonzi Kinshasa en particulier na kozwa penza lotiliki oya malonga lecture na yo par rapport na yango. Oui, en tout cas, et ça là qui ngai sai makasi comme na lancement wana ya moko ya ba programme mbami batali lotiliki okati ya ngumba villa ya Kinshasa et ça là qui ngai sai makasi pe na monique ezali beaucoup plus na avantage les sous na ba habitat ya Mongafula ba oyo ba kozala ba premier bénéficiaire parce que mon sala wana mambiso ki mabandi kino ekoma obosuki boyango à peu près plus de 2 millions d'habitants oyo toyebi ke ba kozala ba bénéficiaire toujours donc kolandisama na musala wana ba habitat ebele ya périphérique ya mopanzi wana oyo ba famille ebele ba kozala ba bénéficiaire na oitali lotiliki na ngambo wana yango c'est makasi oui na komona le première pierre etiami kasi et Rosala pe c'est makasi soki misala elandani na lombango penza surtout mambi maemaso oyo tiko bimisa siko ndeza ina motuya puisque musala esalemaka kolanisa ma volonté ya bakambi et tango balancer pierre kozela teke tango to lancer pierre etalisa biso ke non boyaki kaka koya kolakisa biso ke bokolambela biso soit eloko songolo mais na suka na yango biloko yango pe bakongo mani bamoni yango te wana nde ekozala molongo te mais tolingi ke tango balancer pierre bongo tomona pe misala mais ngana ina kondima ke lokola lancement ya pierre esalemi eza ko prouver solo ke misala ekosalema parce que tata mokonzi ekolo alobaki mandat na ye ezali mandat te oya ya kwa tata mokonzi ekolo elongo na mbulamatari yengo mokonzi Kinshasa Gentini Ngobila kopé sabongo lancement ya ba travaux ba bengi assainissement opération Kinbopeto kasi toyebi le lobby sonyoso tozomona ngona misolo lenge nini ezali catastrophique eza vraiment fiasco. Merci maman ngai Rosette na koyebisa obo la responsabilité partagée ngumba ville ya Kinshasa mambi mokambi wango ezali gouverneur Gentini Ngobila et tangu ye azundingisa ya koloba ke tobuka marché ya monene toyebana ko construire yango to pe ko réhabiliter yango na moderne ya malamu comment na responsabilité waye mwana mboka Gentini ayebisaki tata mokonzi ekolo ke na koyeba kozwa ba partenaire ya libanda o ba ko accompagner nga po musawa ni salima arasira ke kolandisama na autonomie o ba gouvernement za na yango parce que il y a tous les différentes provinces biso eza na autonomie ba responsabilité na yango mais comment na ke na simawana mambi makanisi waye e ina molongo te kolanisa ba posa ta mokonzi ekolo parce que ta mokonzi ekolo tango ayaki wana état que chef de l'état aye ko accompagner na makanisi azaki na yango pour que ela tanzoto mais yé moko en soi personnellement mwana mboka Ngobila aza na suscité aina bolingote aipe na posate ya ko répondre na volonté ya bakongomani kolandisama moko ya makanisi oyo azwaki biso pona biso tomoni ezaka une façon ya koyeba na ko saboter mandat ta mokonzi ekolo mais
moi personnellement nandimaka te que Gentili Ngobila akosungaka biso na kati ya ville ya Kinshasa. Quand même tata mokonzi école mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ala bolingo ya Congo etaki vraiment na mboka ya solo, mais ba Kongomani basusu ba kolakisa bolingo pembeni wa ete kolanisa na misala wa bango. Donc par là aux rassurer population et lolenge va poser première pierre oyo misala eko umela te na kolanda. Nazali na kondima eke misala eko umela te na kosalema. Tomonaki tata mokonzi école lancaki lancement ya école de guerre. Tomonaki yango après avoir lancé yango ba Kongomani misusu bakanisa ki kezali utopie ezali nango lioto ezali nango kaka distraction, mais lelo tomoni première promotion ya école de guerre ba uti ko za brevet bango pona hotel sake azali wana pona ko répondre na volonté ya ba Kongomani ko lanisa ba réalité baso o ya mona uta bitumba o ya bundo kati ya opposition. Le Bélamont Mokeli Kamboetali désignation ya ba membre ya commission électorale nationale indépendante au babengi seni na mokuse ni Kamboane ezali kocha penza yiki kinakati ya ba parti politique pe ba confession religieuse kasi tomoi nanga momosusu akage azali ko soutenir leadership indépendant pour na seni. Merci beaucoup mwana mboka na Kamboetali seni. Seni ezali commission électorale nationale indépendante. Musala yango ezali beaucoup plus basé na Mambi Matali Maponami. Mais tolobaka yango ke na monde entier mobimba ezali na seni moko te o ezali parfait. Mais boye babiso ya pouvoir na ngwende ya tamo konje ko le mona mboka Félix Antoine Tshisekedi tolobaki ke tokoluka moyen to sala maso pour que tu aies perfectionner ce nous abisso ne fils que ezala à la hauteur ya ko répondre na o ezali volontaire ba Kongomani na Matali Maponami to yebi biso bingumba ndenge pe ba commettre ba difficulté na mao etali Maponami y compris na États-Unis d'Amérique azali pays démocratique to monaki o elekanaki entre Joe Biden na Trump, mais biso to bi ke to luka mo to sala maso pe potolanda. Moi nzela wana ya ba pays mususu o ba mambi ba ko sala kama ponami na ndenge longo bani, mais il faut boyeba ke likambu ya seni ezali toujours problème ya ba animateur parce que to yebi maema sur le kana ba élection na katamboka na biso banda 2006 kino 2018, mais to limite 2023 mambi maema sur mabe le kana ba ne wana passé et reso na kozonga na 2023 te yango mo to na bosenga ke to za na ba animateur moko cohérent banimateur moko ba na souci na volonté ya kosala musala kolandi sama ba responsabilité na bango parce que loi lutundula o ebaki na kozala proposer pe adopter à l'unanimité na niveau à parlement o lelo esali ke tokende na bokaboli bibonga ya seni na ndenge longo bani kolandi sama na loi wana o ezaki proposer na niveau ya assemblée nationale na mona mboka excellence lutundula oyo azaki parmi ba député oyo asoulevaki wa loi pe ezalaki adopté et yango pe mutemi ba réforme oyo leki na kosaima okati ya seni, mais na proposition ya ba animateur to yebi ke ba animateur wana il faut bazala lokola entre autres ba ona bango ba kengeli ya bao misusu ngai naza kolandela yo pe kolandela ngai parce que soki okuna za kolandela muninga ope kuna za kolandela muninga ekosala ete entre autres moko na bango ayeba na kokuya na mbeba te na RRT. Ce n'est pas dit seulement la leadership et à la Okombe et comme au président du CENI. Non, la responsabilité de la partager na bango nyonso kolanisa na pe na règlement d'ordre intérieur na bango ndenge ba tambusaka yango ba yeba pe ko tenir compte de ba biloko mususu e kosala ke responsabilité de la partager pe ba yeba na kozala ouvert ya koyeba na kolandela ndenge na ndenge ya limenya pe ya bokebi pour que 2023 toza na ba élection crédible, démocratique pe transparence pe apaisée. Et kolandisama ba contestation o ezali koleka autour ya désignation ba membre ya CENI lecture na ezali nini par rapport na yango. Mais contestation ekouta na nini aussi longtemps que bazali wana à peu près 8 confessions religieuses. Et parmi les 8 confessions wana baza censé ya kosangana autour d'une table pour na koyeba na ko le kalama etali bobongisi wa bango pe ya commission bango électorale pour que baeba na kokene na boponi oyo akobima comme numéro 1 na niveau ya CENI. Et entre autres bango na bango bakoyeba toujours ko solola quand bien même na vraiment na confiance te ya société civile
oyo ebianga mpe na kombo ya baconfession religieuse ndaka na confiance na bango pete parce que nayebi ki entre bango mpe ebele bakoma politisé ekolanisama mpe na bango ndenge mpe bakoma na baesprit ya politique kati ya bango balinga esi kozala netre te nazalaka mona bareserve wana mais souci na ngai eza beaucoup plus na matière wana mpe na baengin na niveau présidentiel ekozala na confiance sur un individu te. Parce que ceux qui ont la confiance sur un individu, ne te risquer de couper dans ma cambo et dans mon longoté. Mais confiance dans la contrôle, il y a un système où le bâti en place pour contrôler les résultats de yango et na kozana molongo pe na ndenge elongo bani pour que e bana ko permettre travail moko ezala ya malonga kolandisa na plénière na bango kolandisa na bureau na bango na efficacité ya ba bureau wana pona koyeba na kolinga ke makambo wana etambola na limenya pe na ndenge elongo bani afin que toyeba na komona ba désigner biso batu oyo to pe ba bimiseli biso batu oyo ba kongomani ba yebaki na kosala choix mais ceux qui ba bango ba ko bendanaka ba bango ba ko lobaka ke non il y a ceci il y a cela non wana ina molongote wana batika ko distraire biso wana batika relax biso ke no balingi babima ke bangonde bazali bassin c'est faux et archi faux parce que to yebi pendenge ba se comportera très bien. Tokende na ngambo mosusu kaka na etali politique tomonaki tata mokonzi ekolo poso eleki azalaki na séminaire na ba membre ya gouvernement kuna abetaki penza loboko na mesa lobaki penza na temps sérieux lokola papa wazo pesa bana na etoli na koloba ete ba ministre bazali wana te pona kosala kolandisa ba décision to pe ba ko benda mama toyi oyo ko uta na ngambo ya ba autorité morale na bango to pe auto bengi na lopoto ba injonction ba ko travailler te kolandisa ba injonction à autorité morale ya ba parti na bango makanisi na par rapport ya ndenge tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobelaki ba membre ya gouvernement na likambo etali ba injonction wana. Oui, merci na motuna malama mama Rosette pour ngai semi ba congolais pati malanga kolandisa na message to mokonzi ekolo liboso na ba membre gouvernement ça me fait aucun débat. Pourquoi on a lobby yango? Parce que fonction ya ministre eza na coloration politique T. Yangonde tina oyo ebotaki union sacrée. So moni union sacrée botami ezali kolandi sama na ba disposition wana. Il n'y a pas d'autorité morale au sein ya gouvernement. On a zalakate. Le mandat du peuple souverain, il y a que le chef de l'État. Il n'y a pas de mandat ya peuple souverain. Parce que mutu azali na mandat oyo biso baso bakongo mani tutiaka maele oyo biso tata mokonzi ekolo mona mboka Félix Antoine Tshisekedi bino ba ministre boye wana ko répondre na volonté ya peuple congolais kolandisama na programme oyo bino bokoyeba na kotia mais ceux qui bokomi kolataka ba injonction et uti par-ci par-là et na molongote na lolenge ya kolimbola mosusu mokonzi alingi kolobake ceux qui osali d'accord te na vision ya travail ya gouvernement okangi bisaka na yo okay opesi na babi susu parce que oza au service ya mboka ozali au service ya nation mais ozali au service ya individualité pour que obanda kozwa ba injonction par-ci par-là yango tata mokonzi ekolo ayebisaki bango botika ba erreur bodaki nango dans le passé. Cette fois-ci, botal ça regarde nabino na volonté ya peuple congolais par rapport ya musala ya efficacité à travail nabino boko sala pour na ko répondre na ba exigence pe na ba demande ya ba congomani au lieu que bozala na se ya ba injonction oyo eko produit eloko moko te au kati ya mboka biso Congo. Mikolo tozoyoka ba audio ezo circuler ya notamment ya secrétaire général ya UDPS mona mboko Augustin Kabuya wapi azali ko sala appel pona ko senga na ba combattant kozwa mandoki nangamo wana kaka na ligne wana Augustin Kabuya azali suzu ko accuser Asado elongo na ba pro Katumbi ko manipuler population ozomona te na kati ya union sacrée on dirait moi bo kabwane komi ko kota oyo ko sala ete fragiliser penza union sacrée o yazalina no bébé yebina no kotambola malamu te. Merci beaucoup. Biso tozanga bosenga ya union sacrée et panzanate. Kasi na ba propos a bo soki ko koloba déjà soki bo été pour trosenga na population ba combattre ba zo mandoki o monite ke non mama Rosette. Omoni biloko mususu
bidongolo miso mitema likundu ba hypocrite bascribe ba pharisien de baleki ebele na kolukaka ko interpretaka makambo lolenge wa bango biso toza koyeba pe ko se souvenir na maloba ya mwana mboka Augustin Kabuya au moment où il y a eu des tractations entre les deux cas FCC-Cash boyebi mambi maso oyo ebima na munoko ya bayi politique na ngambo ya FCC. Nous devons paralyser les pays. Toko tia fait, toko bebisa, toko sala ceci, toko sala cela, toko luka même moyen, toko collaborer na bingumba bisusu ya libanda ya Congo pour que kaka te bana commettre fait na régime ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Aussi longtemps que pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali pouvoir moko légitime. Oyo et les cas qui n'ont pas maponami, oh ba Congo mani baso ba manifestaki volontaire bango devant urne na okende ko sala choix bango judiciaire et pas ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Boni le mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi la commune ngwende ya Kibokonzi na manière moko démocratique et transparence yoka mite mali kundu bidongola miso balingaka Congo te ba komi kolukaka kolobaka baloba ya mabe contre le régime en place et mwana mboka Augustin Kabuya azalaki prêt à dénoncer pe ko tangana ba kombo ya bato ba komaki ko teni ba propos le lenge wana pe na sima e botangi ba kombo ya bato so ala ko loba ba propos le lenge wana alobi régime oyo bomi kosi pe na bomi yeba keno biso IDPS elongola ba lié wa ye toza prêt à kotinda pe ba combattant ya biso ba participants à biso ba kende ko intégrer armée ba kende ko kota na l'armée mais tout ça prêt à kende ko kota na l'armée na ndenge mabete ya ko servir mboka mais tant ngana ko kota na l'armée yeba kende ko sala sensi ya ko simba nini ya ko simba mandoki ceux qui na koti armée ceux qui na koti armée mais oui ceux qui na koti armée na ko simba mandoki et ceux qui na simba mandoki na ko défendre nini na ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso kolandisa mana mitema likundu babidongola miso ba hypocrite na bascribe parce que to yebi que il y a des infiltrés et des nationalités douteuses au sein des institutions du pays na kati ya mboka na biso bazolinga changement te et ba vrai nationaliste kwa biso ba parti malanga so ba congolais tant on a lobi que non trop c'est trop pour que na défendre honneur ya mboka na ngai semena que nous intégrer armée na ki na salle intégration na armée tant on a koti kuna sans yeba ke ba kosimbisa ngaka mandoki et ceux qui na simba mandoki na ko sala na ko défendre couleur ya mboka na ngai na ko défendre intégrité ya mboka na ko défendre ba territoire ya mboka na ngai pe na ko telemela même ba nguna o ba ko linga changement ngelo kati ya Congo te donc ko la nsema na loba ye ezalaki na ndenge ya mabete ya inde mitema likundu o baluki ko kende ko interpréter on ndenge mususu ngai na loba même pour ngai pati malanga na ko yebisa na mwana mboka secrétaire général Augustin Kabuya ya ko poursuivre mami mutoyo ayebi na kobimisa ba video wana pona kotambusa yango na ndenge ya mabe ko luka moyen ya komema yango na ndenge na molongo te parce que eza fait moko tope eza fait de société likambo ya kokotisela biso yango po biso to kamisela yango ke ezali débat moko to kokomisa yango à l'actualité non ezali déjà likambo ça datait longtemps o eselo makala oyo toyebaki maïma so bandai koleka na moment wana toyebaki maïma so bandai ko se préparer na moment wana et tango to bandai ko mona yango to lobaki peke non et ça na molongo te et na nzela te soki ko continuer kaka modèle wana et ko zala esengo te pona biso et de préférence to kolobaki to tika mambi ba occupation msuto ko sala to kende ko participer na recrutement avec au sein de niveau à l'armée, tout intégrer l'armée et après avoir quoi intégrer donc les caca na processus. Mon amour parti malade. Au niveau ko benda na oyo tour ya loi sur la congolité et comme ko toyoki na ngambo ya bato abande ko ensemble notamment arrestation ya mwana mboka Jakindala na ngambo o mosusu bato ya UDPS balo babo na ngambo bomoni te ke nyonso wana eko memande eko causer du tort lolenge balo bakana lopoto na union sacrée. Non, au moni biso tolobaki ke union sacrée zali cadre moko spirituel, mature, virtuel, autour des valeurs et des principes fondamentaux de la République. Non, au moni Yesu Masi alobaki na bandeko wana tango baye na bilanga balobi
mais tozomona matiti mususu ezokola malamu te po matiti mususu pe ya mabe ezali awa yango eza kosala ke matiti mususu ekola malamu tabai botika yango ekola na matiti wana nyonso tu nzela moko bokoyeba sikoyo na suka ke matiti oyo nde mutu ezalaki mabe nde bokolongola yango yo tosangani biso nyonso totaki bakongomani pour que to défendre intérêt ya baimboka biso bakongomani tanto tosangani atako kobenda ne sabo yokani soki bato bayokani te bakotambola nzela no bakofiki kokabwana bien sûr mais toyebi ke singa famille ebendanaka mekatanaka te mais tant que mabe eza kozwa place na ndenge ya malamu te tokofinir kaka bongo yango nalobi ke tokoyeba mbuma ya mabe na misala ya bango biso toza na bolingo ke totambola na bomoko na kimia pe toyeba koconscientiser unité donc on a intérêt non nga naza na bosenga ya kibokabwani ezala kati wa biso te naza na bosenga ke tozala kaka na bomoko mais sauf que na kati na biso nde batraître bazali o bakomi déjà kolakisa position ya bango o bakomi déjà komibimisa face ya bango boto bakomi komibimisa mais babi ke tokoyeba mbuma na misala wa yango ti et na travers nde ya misala ya bango ya mabe nde ekoyebana mais susu ya biso eza bongo te susi ya biso eza ke tozala kaka ine tozala bomoko po to défendre intérêt ya mboka bao bakomi koyana ba intérêt na bango personnel nde ba intérêt na bango égoïste ya koyeba na kosala oyo ezali kolandisa babosenga pe posa ya bango pona ba bénéfique ya bango moko personnel nde mone ekomi kotinda bango na modèle wana mais oyo ayebi ke na ye koservir mboka yanga ndenge tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alakisaki bolingo aye ya kokende kosiege kati ya Goma pona kokabola mawala bandeko na biso ya éruption volcanique pe kozwa mwa ntango aye ebele alekisaki kuna mambi zone wana babenga yango ezali zone rouge zone ya mabe tala bolingo ya kongomani ya solo alakisi ya solo ke alingi Congo pe alingi biso ba kongomani baso et c'est ça que nous voulons toni to za ba politiciens o bazana bolingo ya Congo pe balingi ba kongomani non que to za ba politiciens ba hypocrite ba scribe ba pharisien na ba sadducéen o ba kokosaka biso ke mwana nzambe na comité mais aussi lota ke mwana nzambe si aya to lobela momo keli kambo oyo ekomi ko sekisana ko kamusa mosusu na lopoto tolobi était la main tendue de Délice Sanga rejetée par ba leader ya coalition Lamuka. Moni Délice Sanga ke boye balobi biso ato boy na biso to lingite bato ba mesana vagabondage politique. Merci mwana mboka na motuna malamu kolandisama na likambo ya ndeko biso Délice Sanga. Délice Sanga na ebike ayebaki na eko rejoindre bande kwa biso ya ngambu ya opposition wana soki ya soki elle failli lutter parce que la muke se kufa elle failli lutter alongwe pe na union sacrée te pour soki alongwa ki na union sacrée alingaki ya sala le même démarche o ya salaka tango ayaka kokota okati ya union sacrée est-ce que et kotalisa biso na document moko to pe memo oyo ye a s'adresser na chef de l'état ya ko retirer batuna ye oyo bazali okati ya ba institution ya biso mboka vice ministre wa ye topé ba cadre ya parti wa ye oyo bazali okati ya ba cabinet est-ce que ayebi ko retirer bango azali ko sala oyo ba bengi chantage politique vagabondage politique dina instabilité na ye psychologique par rapport à kolanisama na makanisi wana oyo biso batu touti na komba ya union sacrée ya conférence nationale souveraine toyebi ko gérer yango malamu et toyebi ndenge nini makambo wana etambolaka toyebi ba procédure nini toyebi ba risque nini oyo ezaka na makambo wana pe ezo ko entamer carrière na ye politique pambate azali ko bima lokola rébellion kolandisa mabiloko ala kusala wana eza ki rébellion par rapport ya nini kouta na nini kolandela na nini soki otali bien ezali kouta na ba posa na ye moko personnel o akomi kokoma na yango parce que soki ye ayaki na union sacrée pour na ko répondre na volonté ya ba kongomani kolandisa ma ba réalité biso to lekana na kati ya mboka oyo akoki ko se comporter na lolengo ya se comporter wana te akoki pe ko tambola lolengo ya linko luka ko tambola wana te donc azana tout intérêt à koyeba ko s'incliner toujours la vision il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi où il valide beaucoup plus basé sur la démocratie, justice,
progrès social et état de droit, afin que Azonga toujours na molongo ya union sacrée, tout ça wana ouvert pour naïe sans problème parce que socio abisso zali 2023 toyeba na kozwa contrôle ya ba siège baso na niveau parlement pour na koyeba na ko répondre le sous na volonté ba kongomani malamu mais ce qui est à lukia bunga nzela a ko risquer même article la kaka yemoko na kati ya parti politique wa yi o ba benga ka yango so ki en vol a ko risquer article la yemoko pe a ko risquer que azala un peu mal vu na banger électoral ou ekoyaka na 2023. Mwana mboka pati malanga eza mikolo toyebite ezo ba mingi proposition ya loi ya député national Daniel Mbau eza na nos propositions na nous peut équiter que nos plénières batonyo so bandimi qui sont pour qui sont contre ba approuver bandimi pe loi indimamité ba voter yango na noté ezali proposition oyo mwana mboka Daniel Mbau apesi ya fiançailles et sengeli ko durer autant de mois ce qui te tomoni ba conséquences ezali na kati wana pe likambo etali mariage batie $500 na ba milliers mususu eza un peu reculé batie lokola $200 kasi tomoni ekomi ko interprétation nango ekomi mabe mingi na bato oyo bazulu yango boete batangi yango na noté lecture na yo par rapport na yango yo moto omoni loi otangi pe o comprendre yango. Merci beaucoup. Ngai somi ba congolais na salaki ma kaniswa ngai kolandisa ma moko oyo a botami akoli na kati ya mboka au Congo surtout na vivre pe ba réalité oyo za koleka na kati ya ba tribu na biso moko na moko kolandisa ma façon nini oyo tokumbelaka likambo oyo etali dot. D'abord tu dis que dot est un caractère traditionnel il faut ba kongomani baso ba yeba yango et pour na ko établir coutumièrement un lien oyo eza ko engager deux personnes entre mwasi na mobali donc kolukate ko kena on ba conteste mususu yango de base ya mariage parce que ezali acte moko a priori coutumière. Donc yo lobana nous wana ndenga pesi bongo selon yo eza malamu non enga molongote parce que balobi doti ezali acte moko symbolique ezali nango vantité ceux qui bokomi ko fixera ba prix wana ne bokomi ko luka sikoyo bokomi ko tekaka bande ko na biso ya basi aussi longtemps que na ba tradition na biso ko lancer na village wanga so ba kongoli pati malanga bato na tradition basusu ba bala kabasa na bonde basusu ba bijoux basusu ba mungu akaka biso mwa filet mwa mungwa mwa elamba papa ya mama kaka na kolema na boatu na kai ba peso mwa soyo ekokute le comment malonga te mais tant que comme kolba ke non pe a plus mais la tribu mususu okende bo na robala bon par exemple na ba Congo central bon grand bandundu ba 3000 3500 ba place mususu 2000 donc ezalaka varie ça côté ka moi cité to côté ka côté chaque tribu chaque province bazalaka na motango o ba pesaka symboliquement pour na kopesa mwana na bango na libala epa ya mobali o ya sengeli mais processus wana ezalaka toujours quand même négociable entre les deux familles et kenda kaka te na mbala moko bango balobi pesa boye pe bino bo finir ko pesa yango non bazora toujours ta ko discuter basala kinzonzi biso benga ka même ba komba ba kinzonzi nde ba koyoka ba misi prix moko ezali favorable mais ko kena on a ba procédure wana ya ko fixaka même $500 yango ya lobi awa na ba milieu urbain $200 na ba milieu ruraux mais même ce qui et puis que créer confusion na bande ko biso basi bande ko biso ba ina ba ngomba ba province ya biso kuna ba moni comme si na ba territoire ya biso ba moni ko ba na valeur te ba na considération te ke ba la baso ba fandi no kati ya ba ngomba vili ndé bango ba komi le mieux considéré parce que boni comme de ba village ko kendo tela bango $200 o ba kati ngumba ba ville awa minene ndé bo tela bango $500 mais au moins que en quelque sorte et créer déjà frustration la bande ko abiso ya basi peut procédure wana et ina molongote parce que il faut pas revoir le code de la famille na ba disposition ebelé na ba proposition ebelé ba kota tina mozindo même ko langisa makambo ya lobi ya fiançailles wana fiançailles ezala une année renouvelable une seule fois ce qui de l'année coquille que au bali moi sur yote au la prison 3 à 6 mois mais on a pas dit ça que biloko wana eza na molongo te na lobi bon parce que l'état na biso a reconnaître ka fiançailles te ayebi yango te
boni ya linga ya biso ba procédure wana c'est que ça bandi mango comme officiel wana c'est que to comme une obligation avant oluka moya ko fiancer moi si batekela attestation d'ouverture de fiançailles ba ko motekela attestation d'ouverture de fiançailles pour document fait là on va bandi fiançailles okuna bandi na noté parce que ceux qui document ezalité pour bandi ni paye en plus ceux qui délai wana ya lobi ceux qui a une année renouvelable une seule fois ceux qui est commis pembeni que babanda mo ko luka ko sumba bloka bango mais de langue koki manu ba kokisi bloka bango te ba ko kata bulunga batu na katikati pour rien o ko risquer que ba faille mususu mona ke moi sina mobali moko akoti mabele likolo ya souci kaka ya ko lakisa ke non procédure wana o ba kena yango eza na molongo te alors tebi ke qui fiançailles ezali activité moko informelle na quantité parti malanga mais ça les belé ba jeune belé pe ba lobby bon loango eza pe mabete mais na ngamo mosusu esengela ki mingi nde abundela bilenge ba jeune misale ezate mutu mosusu ba bala na mbongo akopte ba bala pe na mbongo beti libanga ana ngindi boy mo 5 fe yango na ke na bali mo sinanga tandis que yo ko bala musala malonge ezate to ebi mingi na nguma makonzi Kinshasa bandeko oyo ba endo pakistanais bango bazokaka ka obe sous-traitance na sous-traitance kuna salaire à malonge ezala raté to ebi ba traitement nini bandeko na biso bazo sala pa ya ba endo pakistanais tout to ebi ndenge nini traitement ezalaka akoke ko luka loi moko te pona ko luka ko couvrir ba jeune na misalo bazo sala to ko bundela ba jeune lelo ba ko mapeke non aussi li cycle ebi ke na osala boy donc et singeleka ko wela likambo ya libala loko les a priorité de priorité au lobby coûte le mo sous malamu yo touché parce que pour la kobala ta $200 en voilà ta $500 en voilà on a kozwa yango et il peut faciliter hein to ino na misala te yo ko welisa biso ka makambo ya kobala yango ndongo le mwasa ko lia ni ko banda ko bota bana yango poto ni se suba kulule belo kati ngumba villa Kinshasa to na ba province ya biso to konto to ngi sape bande kwa baso ba okoma ko kende ko sala kindumba ebele parce que condition de faisait malamu te to lingande babundela biso ndongo le bien pona misala ya tala neti likaniso yo mwana mboka j'ai oublié encore son nom azali moko ba ministre provincial na biso ya ville ya Kinshasa oyo abanaye ko bunda pona makambu ya ba expatrié ndenge bakoma koteka biloko na détail ndenge moko na biso bana mboka mais eloko wana ndeza biloko me ba Daniel mbalu bakoki ko bunda ndi makasi parce que to ko mona bo sambulu na niveau 0 un expatrié tina ba société na bango na ville ya Kinshasa ba koteka ka biloko na détail au détriment du peuple congolais bazui ba entreprise na bango bazana na ville ya Kinshasa ba privé biso bana mboka to kenda ko somba biloko kuna kaka ba ndeko na bango ba sombaka pe ba ndeko na bango so ba sombi quoi que batekela biso pe na après agro ba komi kotekela tina ba détail ya moko siko mwana mboka yo oteki eloko na détail oteki savon monganga na 200 francs 100 francs ngai pe na ye pano na sombi na 200 francs savon monganga na kende siko koteka yango na prix nini e biloko ya kobundela biso yango wana parce que biloko za koleka la ville ya Kinshasa awa e passe na makambo yo uti koloba awa lisusu to senga même na onem atela biso yango hein ndenge baza ko maltraiter bandeko abiso na ba ONG na bango basala so ba soso na bango oyo ezwa disposition ya koloba tellement to utiliser que ni ba sous-traitance et ina molongo te e inde bo sambulu mama bo set na ndenge moko inatandi makambo ba sous-traitance wana biso ba pati malanga so ba congolais to leki mona ko sala ka misala pa ba to na to moni de souffrance ya boile à tel point que la bina ko sala sous na fa na ngai na kila na ko mata kopira na marché central olelo mona mboka chantingi ko bila pe abomela ngai cop na ngai kuna o na zanga mina ba ko sala donc on a que non et ça bo sambulu moko inatandi o il faut ba lukandi ba landelango na molongo ko landisa na makambo yo lobiawa pour que ep sa biso accès to la quand même na misala se retrouver wana tokobala basi na biso na sai peu importe même mosolo o famille ekotia tokoyoka na kaka pona ebiki na salaka na ko mbonga libala pesi la kana ngote na gebe ba ko ba momo keni kambo soit ki penza mingi mort par balle ya étudiant oyo azalaki na terrain pona ko sala travail to PTP na bango policier moko aye incompréhension et salami wana soki ezalaki likambo ya bakashne mbala moko masasi soki alingaki abeta na makolo soki likolo to yebite mais bale ezalaki loge na nzoto ya jeune ya batu tout un avenir ekei boye mboka ezangi elenge wana mbala mosusu akoki kozala utile mpona mboka na baétude na ye soki asilisaki famille bazangi mwana na bango esalaki mpenza pasi na boye tomituni bakonzi ya la police pourquoi batikaka
to monaka bikolo leki mo ba débat esalema ki ba policier o batambola kana ba arme na ville ko koza likambazo bunda na mutu okoyeba te baleza na chambre pour ebimi ba ko sala te moyen moko ya koluka ete policier abima kaka na arme soki opération moko eza spécifié ba yebi ke opération tel boya bozo mandoki bokenda raboy ba ko koza na ba matraque électrique ça to ko ekolo eza na ngo nocif te kasi ba pistolet ba revolver ba A4 soki A40 soki ni na za moto ya mapinga te mais ezo sala pasi lecture na par rapport ya makambo nyo so salemi peto moni likolo na yango désordre salemi na unique batumbi biloko ba sali makambo 2 jours ya grève kune au fait ya nini sans cours batu bakotanga te ya deuil na donc to ebité tozo kende wapi na allure oyo peza mbala liboso te ba bavira ozo salema mingi tozo mona ba auto zalaki ko déplorer ba ujana merci na ba konzi ba yoki ko lela ya population ba longoli bango quand même na nzela mais ekokite il faut ba rééduquer policier tango ni nesengeli ko beta masasi pe mingi ezalaka ba utiliser ba balle blanc ko utiliser balle réelle na nzoto ya moto boye jeune avenir mobimba yango ekei. Merci Mama Rosette Likamboni Salinga Ipati Malanga somi ya bakongomani pasi o motema wangai soki na lobina banda ko bimisa mai nyonso o esalaki nga pasi kolanisa maliwa ekomeli jeune étudiant na yebiso ke TVI ngonga tokokomisa ta butwawa ezali eloko oyo ezalaki jamais programmé ni par la police ni par les pouvoirs en place ni même na elenge mobali wana étudia oyo liwa likomelie ezali ba concours de faits malheureux on a lobi yango dina mauvaise formation ya ba agent na biso à la police ya mboka au Congo na kobombela ote Mama Rosette ba pesa ka munduki na n'importe quel policier te ba pesa ka o ba bengi ba munition masasi oyo ekoyeba na kosala ete baza na possibilité ko buma moto ba pesa ka yango na n'importe quel policier te lelo justice eza na obligation ya ko poursuivre policier wana pe ko juger conformément selon mobeko abito mais famille oyo ba perdre oya bango famille oyo ba perdre oya bango ndenge to perdre ba Rossi Mukendi ndenge to perdre ba Thérèse Kapangala ndenge to perdre ba Likolola ndenge to perdre ba Hervé Tubasau ndenge to perdre ba Mama Liliane Otuela ah non biso to boya ki biloko oyo tant to na kati ya opposition to ba ki plus jamais ça et le to comme na pouvoir comment fait-il que tout ce monde a kaka genre ya ba policier lo lengi na ba ko continuer modèle ya ba policier a marqué wana ba ko continuer ka ko nyokola population na ba bili comme ko ya mike ou ko comme tinani balobi être humain est sacré okoki okende tina procédure ya okende ko boma ndikwayo pona moi raison moko songolo pakala ya muke bazalaki en plein tournage ya makambo ya bango na tepe ba pisa ki bango mais ba yi policier ba yewana batuni bango ba la autorisation ya soki tepe ya bango ba ko sala ka ya plein tournage le ko ma théâtre bongo balobi yé pas document mais tala ba conformité la biso ngo tozali ba étudier soki boisongo le pakala mais ba suki wana te po ba ki na kimia soki ata bandeko ba teki mwa monoko makasi kolanisama na ndenge bango ba yaki na menace ya kokanga baninga bango mususu banga ba kena na kimia o kuna lobi te azoki ne mondo ki pokaka asala sommation abeta soki likolo soki non sommation ngo kaka na nzoto bato esalinga ipasi mama na ngai na pasi wana na lobi boye après d'avoir justice ko sala mosala na yango to ko senga ka na bakonzi ya la police bazala na casting soki bazali bien formé te bo former bango pe bo le kalisu ko réformer bango autant mieux tous na ba élément mouké mais bazali bien formé et bien recyclé au lieu que tous na ba élément belé ba policier belé ka ngumba biso Congo to ville intesa mais bazali bien formé et bazali bien recyclé te wana mambi maso wana ekotia biso na difficulté
pour la armée oyo musala to kosala ezali koyebisa batu bayeba ta bandeko ata bandeko oyo bakoluka kozwa ngwende to pe koloba kenjour bango mpo bakamba mboka au Congo bamona musala nino toza nango ya kosala tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi musala munene ya kosala ti 2023 ya koyeba na koluka moyen ya kozongisa makambo ebele na molongo pe na nzela pour que mboka ya biso na ba service maso ezonga na nzela oyo ezali kotalisa moko ya biloko oyo eza kosenga ke recyclage e bana kosalema na tous les niveaux na ba service nyonso na mboka na biso même na ba ANR même na service à renseignement même na service à sécurité même na ba service monsieur ko ngi kata ba institution ya biso il faut recyclage salema tala miyibi na kanyaka ba ko yiba lokwa l'état été ba ko za même na mawa ba Congo manité kaka ko yiba ba tie mandataire muyibi ba tie ministre muyibi ba tie conseiller muyibi ba tie siko bino tu kaka miyibi to ko tika ko na banani ngala ko kamba ndenge moko ko na l'armée na la police musala o ba ba zindi ya ko sala ka susu yako domaka bande ko bango ba civil au détriment ya makanisi ya mabe oyo kolataka bango soki olandi bango malamu baza mieux formé te ya moment to sengi fo ba former bango si s'agit quoi ko réformer bango ba réformer bango pe ba leki na recyclage et ba na kosalema pour que makambo zo na molongo kama motuna moke ya suka to lobela mo moke likambo etali construction ya marché central est ezali blocage to ezali misolo ezali te pona botongi yango tomona babuka basala lelo eloko moko te salemaka zando ya monene ekomande carrière bato koteka mabanga babarre de fer kasi mosala moko te salemaka na kati ngai likambo ya marché central na loba yango lelo te dès le début ya kolandisa ma situation ekoma wana et surtout ke ngai moko soyo bakongolais azali victime mpona kima kopera wana lelo oyo kopebeba nazwi nanu mosala te officiellement nasalaka te mais tobunda bitumba oyo pendant longtemps tobundaki yango pour que changement kota pour que biso baike pe tozala quand même bien considéré à la société parce que moi je suis licencié en droit quand bien même je suis licencié mais il faut quand même caser quelque part mais wapi musala lelo komaka il faut aller kia ndeko ya un tel connaissance proche ndeba bendayo soit ba initiation na monde ya mabe po ba bendayo et biso ba oyo tozali ko ba sambeli ya église ya Lubana Nzambe oto yebi kaka Yesu Masiya comme kelipe mo biso ya biso utali buma mama ngai kino lelo na yebi nzela mosusu te mais boni na koluka na changer ya mbelo kaka na ajonga na komi na yango eza pratiquement impossible donc to mona biloko oyo mwana mboka Gentili Ngobila sali eza na molongo te pe alobi kenini asengi na IGF aya ko éditer gestion ya marché central yango soki na ngonga soki na neni soki na tango neni par rapport ya bato bandai ko kamba yango na ndenge ezaki na molongo te mais nazoloba ke ça c'est limbonglio azui responsabilité ye moko ya ko ba ke babuka zandu parce que azui déjà quand même assurance na ba société privée songolo pakalo ya soki na baba ko sa musala boni zando biso to lobaka ke zando batonga yango après 50 ans po zando ne tongama yo oyo ko buka yango lelo potonga yango na ina neteza je ne crois pas mais procédure nini oyo to senga kina ya sala to lobaki abanda ko buka zando d'une manière progressive pour que babuki mo ini parti batiki bande ko musunga mbona mususu babandi ko tonga basilisi balexi batu après ba ko kende ko buka côté mususu mais babuka du coup en général et na ko buka yango avec assurance babaki na ba société wana quoi que to ko monata babanda ta ko buka ta sable ya pamba rien bakayasi elo côté ni atasa ki asima bazuka ka balekisi batol yango batol ape su bango bakomi ko buka bakomi su ko benda ba espace o la bakomi ko tsaka su bato ndambo bakomi ko benda su ba espace boko tanana boko tanana mais ça c'est boza ko sela biso utopie bibeza nini na ko bombela te mama Rosette mwana mboka Gentili Ngobila lingi vila Kinshasa te pe akotika la kolinga yango te pe charge wa pesa ki la vila Kinshasa ezaki charge à niveau na été parce que ba pesa province ya mukie ya Maindombe akokate ko diriger yango convenablement boyebi ke bayike bakota mabele na kati ya province wana bongo lelo ayina vila Kinshasa eloko ya liki na vila Kinshasa vous savez bien que écoutez ki pe ba mort bakufaki pona ko boya ke bakele na procédure ba basengai mais to mona ka la bolingwa mboka na biso problème te totika batie la biso zando lata langi asika
pour que eza pe fierté na biso nzokande azaki na makanisi msu na sena yango. En tout cas ngai na kosenga kaka na bakonzi ya likolo bafungula mo misu malamu na likambo ya marché central wana balandela yango vraiment na bokebi baso sinote bisonde ba ve kongomani ya solo tokozala victime na ba échéance eza koyaka kuna pour bakozangisa te kotuna biso bobuka kazando après avoir kobuka zando et lelo oyo sort na yango nini na ebité ce que toloba nini mais ngai na ebike tellement tous entourés na ba hypocrites ba scribes na ba pharisiens, raison pour laquelle nous sommes la kamakambo et le de l'humanité des restes de vipères on va kosa la biso ki balingi mboka o mais balingi mboka o te. Merci na yo na ndengo ya no une invitation na biso ya mokolo ya lelo tokomi na suka émission bandeko balandi to yambaki pona bino mwana mboka Pati Malanga oyo azali bongo communicateur ya parti Puna oyo ezali parti allié ya UDPS. Merci l'équipe technique oyo basungaki biso émission oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 pe bolanda biso na YouTube ya Canal Kin télévision. Merci Koupar Bola, merci Freddy Takidi, Pati Tsumbu, merci Mingi Suleiman Boyo, merci Maïka Mwaka les réalisateurs. Botika la mala mobino baebon so bolandi biso uta Congo Brazzaville, Botika la toujours branché na Canal Kin télévision télé vérité.